Bonjour, ma bino Zolandanga, Stéphanie La Rose, Awana La Rocho. Bienvenue encore dans La Rocho, le belle dame où ezali ndakunayo, bienvenue. Le naï awa kolaksabi nous maquillage na onaza na ngopena suki na modèle na sali. Ezali vidéo moko Get Wet With Me, le quoi na Germany, pourquoi pas dans sa vidéo moko Get Wet With Me. Donc vidéo ezana vraiment simple. Donc j'espère que ekosepeli sabino na koloba mingite na kotika bino moko bolanda. Et là, on a pas ezali vitamine C, ezali lotion et vitamine C comme on dit que moi ezali vitamine C ezalaka bien pour na poso na biso. Donc ezali ya Body Shop, on dit dans pas comme moisturize le long face, c'est vrai que ça a nyos na long il faut d'abord moisturize le long na. Après quoi kolanda na quoi kocha vitamine C, ezali glow, donc to glow et long na biso. Donc, on a un cocha, ils appellent checker on a gamme qui boye pour na voyager. Donc, comme dans en Allemagne, on a checké on a gamme qui boye. Ils ont vraiment bien les belles dames que là, vitamine C, na donc na biso. Ils ont vraiment bien on checker comme qui pour na glow ma skin. Donc, on pas la base, où ils allaient à Angel NYC. Il y a Angel et on a encore ça là, oui déjà baisse dans la oyo. Donc on a on est long pour nous garder maquillage pendant longtemps. Après on va coacher NYC Matte Finishing Spray. On va coacher on va qu'il y a fond de teint. Donc on va coller en haut. Et on va coller kauka. Pour l'encore que l'on a ezala eshwa mat on dit dans zo sale là bo excusez ngandi dans zo loba parce que Kylian a lali et n'a pas ça ko loba makasité donc ya mo loba malembi boy pour na Kylian azaya kolala donc ako pa ko la poudre nga ezali ya NYC ezali banana poudre ozaya boy donc banana poudre nga on a ko chango avant qu'il n'a pas ko la fond de teint ni la ko cha poudre nga pour na elongi nga e bumela ezala mat lokola na zo bima. Nakosali là vous allez Mary Kay, vous allez bronze numéro 2. On a aussi la Mary Kay bronze numéro 2. Donc vous me la linga Mary Kay. Faut être vous allez bien. La linga vraiment. Et on a nakosali là. Mais même vraiment bloquer belleté parce que quand on va voyager, on a posé comme ma bloquer bella maquillage va boire comme en aéroport dans le même bloc belleté. Bloc on a mis des blocs on a aussi là. Donc on bête à poudre là bien. Il n'a pas que j'éponge là, ma combée tango bien, éponge en beauté pour la poudre là, il va dans la pose très bien. Donc là, coacha NYC Concealer numéro 5, et on est dans un Coca-Cola, donc Coca-Cola Oyo, le cola concealer nangai et na Coca-Cola couleur nanga ou le cola contouring. Après on a un ça Elle Girl, on a ça concealer couleur à fan. Donc on a un coach en moins licolo de la bakisi. Na forcé na kokite na makasi nanga ya na kokite mokile tondi mabe. Ah parce qu'on a continué à misu na kocha couleur na ngana bozomo na lokola couleur na ga transition ton ochango likolo a misu bien pe na ko benda yango et na kozongela couleur na nga msusu wana na kochango pe ka lokola couleur na ga transition na bendi yango et na tocha couleur o ya gold ya kongengeza na couleur ya gold yango na kocha na coin na se ya misu wana na coin kaka na bozomo na wana pe obendi et na kwa kozwa couleur msusu ya gold ezali mo gold ya mo makasi na kochango na katikati ya misu ndi bozomona wana et na kwa kozongela couleur ya mwindo couleur nanga mwindo na tochango na coin ya misu nanga pona efongola nga misu ndi na kocha couleur nanga ya misu pe nazo benda le belle dame foza makasi na ko benda ba couleur no pa couleur na yo ebima kitoko. Pona kwa kozongela couleur nanga na ya gold na kwa kozongela ngoso na coin wana
pona mona na mo makasi. Après cela na bendi ba couleur nanga bien likolo. Oh nazo tia couleur aki kozali 304 couleur oh les belles dames na ligne yango makasi vraiment eza couleur moko vert. Oh les belles dames c'est vraiment joli. Na somba ki crayon nanga oyo na 2 livres 50 eza vraiment bien. Na kwa ko tia na sa misu bien bimo bomoni couleur ondenge sali et na kwa ko tia mascara na tia mascara nanga bien. Après que pakola mascara na kwa ko couleur o ya gold wana on a check na kwa misu na kwa ko chance ko na coin ya misu dona songe na misu po monana et na ko couleur o ya vert na kwa ko changa na se ya misu po esangana na couleur ya crayon wana et la kisana donc et la kisama kasi na kwa ko pakola bien na sa misu. Après na kwa kokota na elongi na kwa ko poudre na ya marque na kwa ko pakola ngo bien pour na ko benda ba poudre on a checké ya banana donc ba cicatrice mon na te quoi. Après na kwa ko ça la fard à jour aux ali fard à jour ya marque na kwa ko tchaba comme le ko za na c'est les belles dames et na kwa ko zo highlighting engengi c'est on a ça les belles dames engengi c'est la revolution et ça qu'on a pris à 3 livres oh les belles dames engengi c'est oh yo na ko pakola engengi c'est nanga bien et na ko benda lisusu na brosse pour na ko benda ngo bien de besoin on a la benti poudre nanga bien penate makeup setting spray pour na maquillage nanga umela et na kwa kocha mascara na se ya makiki. Après na kokota na munoko nanga nazo pakola crayon ezali ya marque ezali na komba Natmof on nazo pakola bobi que les belles dames na crayon au mingi donc na ko tracer crayon nanga bien et na ko c'est la lip gloss ezali NYC comme na ozana se couleur au les belles dames na sepel nango makasi donc couleur mon pareil à été. Après na kokota na okota na suki nanga na wacha bino musique na sala vraiment suki nanga simple na wacha bino musique pour bino ko mona ndina sala ki suki nanga. Merci. Bienvenue sur Laro Show, des belles dames. Stéphanie Laro, c'est ta cause. C'est Bella TV. Merci na bino nyonso bandi na ngai ne bande po comme nanga na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bo santi communiquer vidéo oyo esepeli sioko aimer yango e ko sala ngai bien pe ko bo santi ko zala abonner na chaîne nanga ya Laro Show e ko sala ngai bien makasi ko bo santi ko nanga na Ti Congo na Sepela TV. Merci na ba boss brothers, merci ne mtalanda kangai wana tukutani à la prochaine Tinate et Community na bye.